bakundi mama Frida. Soki bakundi mama Frida. Boko yoka makambo ezebele. Ebimi na sima makambo ebele. Makambo eza ebele. Oki ne bakomelanga bomba sekele noko. Bato bakomelanga boseke bataboati. Bayebi. Nde makambo ekende bato bomba nanda. Po makambo eza ebele. Makambo eza meke nde na oyebisa bino. Dola arataki visa. Dola azosalela visa na kombo ya mutu. Boko tuna nga kombo ya nani? Partagez nos live. My God. Papa. Là, c'est des orages, là. Papa. Psaume 11, Psaume 70. Psaume 23. Esaïe 41, 10. Bandeko na ngai. Dola azosalela visa elongi na ye kombo ya guitariste ya musicien oya kufa. Partagez live s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez live s'il vous plaît. Panzaba plein. Oui. Bandeko bobomba nanu. Boko makaba kombo te bobomba. Bobomba poto. Bamakambo ezebele mais sobo ke pressé to bimisango bien te. Makambo ye ebele. Bomoni ndenge mama Frida ndenga bande kolela. Frida nga muntu na bota yo. Frida nga muna bota yo. Frida zolela na koma mwana na ye. Makila ya mama Frida ekomi ko gange, ekomi ko bimisa nyonso ya nkuku, ekomi ko bima sikoyo na mpuasa. Puasa. Makambu nyonso ekomi ko bima na mpuasa. Tozobeta bino ka na bakode. Bota boko mape bakombo te mama, po ba mama boko mape bakombo te poto koya na yango nyonso makambo koya nyonso bozala malembe. Malembe. Mbangu te sobozo kene mbangu bokomona ba makamusu ekobomba ma po makambo ezebele ekobima. Malembe. 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 Voilà. Merci chérie. Ba maman Israël bo tapoter, bo partager, bo matissa ba drapeau s'il vous plaît. Dola azo salela visa oyo ya dola eza ne longi na ye me kombo eza ya guitariste oyo ya musicien akufa. Donc apporter kombo ya musicien akufa mais na capture ya ye. Ça dit ya ke ko sala capture photo na ye mais identité eza ya mutu ya ku akufa. My God. Bolanda film ndenge zokende. Bozolanda film ndenge zokende. Film oyo eza makasi. Film oyo eza makasi. Ça c'est des orages. Film oyo eza makasi. Des orages. Makasi. Film eza makasi. Merci chérie. Merci mon amour. Merci chérie. Merci chérie. Merci. Film oyo kende makasi. Selon na plan na bango. Na plan na bango ezalaki bakunda mama Frida mbangu. Mama Frida aboyi alobi boko kunda nga mbangu te sanke batu bayeba liwa na nge uti wa. Wapi? Maintenant sikoyo batu bakomi ko kende malembe na ko comprendre liwa e uti wa. Wapi? Tige. Bango na bango kuna bango na bango bakomi ko beba. Musicien na pembe na komi ko kende ko loba biloba loba batu bazoyoka ye akomi ko kende ko tonga pedo. Dola. Manda baseke rababa. Imako rabashika. Musicien komi ko loba dola bongo ye bongo ngam na tina ka kufela mwasi na ye.
Ah, musicien. Ah, musicien. Musicien. Wow, ma. Ah, musicien. Ah, musicien. Rekera bababa. Musicien, musicien. Les musiciens, les musiciens. Film Zaki Makasi, hein? Communiquer très important. Communiquer très important. Panzaba plan no Koriandi. Merci chérie. Merci chérie. Merci. Bandeko. Plan na bango ezalaki bakunda mama Frida mbangumba. Mama Frida lobi boko kunda mbangu te. Esengeli batu bayeba noko lianza yeba ba mama ya Israël bayeba ba mama congolaise ya mokili mobimba bayeba na kufi ndenge ni nde makambo ebandi ko bima sikoyo se na se eye maka kasi leta boito tanga makambu leta lobito lo basute pe bakombo ya bato ya leta to tanga mo lisute là c'est les orages tundurul po makambo ezali tundurul kake mama Frida autopsie na yezo bima lobi awa autopsie ya mama Frida zo bima lobi peut-être semaine prochaine bazokunda mama Frida mais kaka na semaine oyo après si la tango autopsie zo bima bozo yoka makamwa mine na semaine prochaine tango bazokende kokunda mama Frida nde sima wana boko yoka lisu makambo ezobi bima boko fongola muno noko boko tikala munoko polele po makambo ezali ngai bomoni gloire eloko babengi gloire boyebi gloire eloko babengi gloire lokumu nkembo bato nyonso bato ebele bakoma koluka yango na ndenge ya malamu te bakoma koluka yango na ndenge ya malamu te bakomi koluka yango na ndenge ya malamu te bolanda likambo visa yoke sala capture mena kombo ya moweyi botala na spiritualité makambo esalama wana botala na spiritualité makambo ezosalama wana spiritualité eza makasi sambelaka nzambe mingi nzambe pe apesaka succès soki otangi na psaume 91 otangi na psaume 70 otangi na psaume 23 kende na Esaïe 41:10 nzambe a capable ya nyonso aza capable ya nyonso nzambe ana e capable ya nyonso nzambe a capable ya nyonso oui il est capable atombola bato basala ba succès ya ba danger le spécialiste des cas impossibles atombola bato basala ba succès ya ba danger ba groupe évangéliste basala ba succès ba danger ba frère Denis Ngonde basala ba succès ba danger ngai dola komi azosalela identité ya mutu akufa guitariste ya musicien esi akufa eza totalement impossible eza totalement impossible mais ezosalama identité ya mutu akufa photo ye mutake sala capture baye kokosa biso baye batambusi ba message ya lokuta ke azana visa te boye non nzoka te visa nde ya kombo na yete ezali nde ya musicien oyo akufa guitariste akufa yango yesu alaki identité na ye Yesu. Bonsoir, je suis la sœur Ambre. Nana eko témoigner de nous pour Nzambe ya prophète Jean-Paul. Oya salelanga depuis nakutana naye, ça fait 2 ans. Nayebi prophète o banda utaki en Angleterre. En fait, dangi na ma finance ebele, na sala kamena simba mbongo te. Naza mukonzi monene na LVMH, mais na simba mbongo te.
mbongo nanga nyonso na simbi salaire amune na zwaka ekini mwaka boy na yeba te pona ni ba découvert mais banque ma yebike mbongo munene kota à chaque fin du mois basala ngelo ko timena zwaka ba menace veuillez régulariser votre compte na yeba sa papa bi ba finance nous a combattu tant asambela 10 euros ka yanga moko na otena na poche na ngabi na ngapesa ngo na asimbango asambela lango na tiango na porte-monnaie na ngabanda wana ça fait 2 ans na mona ngabika nzambe nazanga mbongo te nazanga na commencé na découvert nazanga na tombe découvert à 3500 euros découvert à 3000 euros na comprenant te ekendaka wa bio que nazanga na stabilité je ne comprends pas na dépenser rapide na dépenser au bilamba ba sapa rien non tout le monde a très posé mais tant nzambe il y a papa prophète Jean-Paul ayeko sala nazanga asumbongo te na la suba découverte na comment kutu kosunga même entourage nanga donc na nzambe atambolanga à travers finance nanga li yango ti lelo ezalaka na porte-monnaie nanga na dépenser yango te pas le bar nanga na dépenser yango te donc na mona miracle nzambe à travers ma prière na sala il y a 2 ans na kumisika nzambe ya prophète Jean-Paul pour la finance nanga ndenge emoni moi lelo nini noko liansi molobela ba mama na kosa kabino te balobi ngana taba discount ya papa Léon Ngwangata o ezwami na Venderi Honoré Upsel na Villeneuve-le-Roi balobi restaurant ya papa Léon Ngwangata eza ouvert à partir du lundi à vendredi samedi DJ Azawana azo beta musique nyonso selon demande ya ba client restaurant moko ya kimia ya paix ya propre ya qualité ya kimia chaque dimanche toza na mbonda ba ana mongo nyonso ba ana mongo bato nyonso kolingaka mbonda balobi mbonda ezobetama chaque dimanche moyoka mabele lisi balobi René Lokwa mwana ya mabele lisi azali awa chez papa Léon Ngwangata chaque dimanche donc chez Léon Ngwangata na Villeneuve-le-Roi Venderi Honoré Upsel chaque dimanche bonjour madame bonsoir JMF là oui c'est JMF oui parce qu'en fait j'ai reçu un texto oui maman wana biso nde totindaka batesto na baclient na biso nyonso ya JMF ça dit quoi maman JMF c'est Judith Massia Fontaine exotique eza kaka moko awa na 23 avenue de l'Éperon na 7 Geneviève de Bois awa na 7 Geneviève de Bois madame awa exotique eza moko olingi biloko nyonso ndeti awa tozali na biloko eyesika euti en direct de Bakongo mama